ndenge osombaka boye bandi mosala oyo kakala to bandakakala bambula bo 2019 chaque marché après une semaine donc ça aussi sont des ça na banda bazomona Neti mukolo ino valise ya makaya Aina ndio kambiana potende. Papa laisse biso. Pardon to bondelio. Laisse biso to abana na yo. Ndongo zomona biso boye, ozomona congolais atana kata bale congolais beta bale na nzala. Congolais za nzala makasi papa laisse biso pardon. Le but bandai ko lia bien, to bandai ko teka pe bien na ba prix moko abordable. Mais lelo mbisi yango e comme pe pasi ezomona na pasi ba prix eza élevé. Donc mon bongo na biso akara mon bongo lelo il y a une grande différence. Ba konta mboka eloko bando pesa biso pasi za ka dollar. Na nyonso kaka dollar. Parce que ba konti baza pe na do mo ndia ba tinda binobu. Bango pe ba kita sur le terrain. Ba tune eloko moko eloko za kombe eloko ko baye bandenge na ko kitisa ngo partir lelo eloko ekitabo. Biso toza problème te bango so ba kiti bilo biso pe to sepela. Tozozanga na prix ya kotekelela. Potango to matai ko somba tokende na likanisi mususu. Mais na bozongi na biso teyeko kuta pe makanisi mususu. Donc ndenge somba me kuna na ndenge kotekelawa ezotalisa pena ke mbongo ekufa. Biso toza na décision kitabilo côté. Batali kolonde baza na droit kitabilo parce que bakoya peke kuna dollar ekiti filet eza na boy. Ndobo eza na boy pe pêcheur osomba filet na prix assez, ben ndobo na prix assez a kitape mbisi. Po congolais azongela ki congolais na ye ya kala. Azongela valeur ne dozake pa mobutu pa leo tozena mobutu aboy. Muto asakana zero zaki te. Muto asakana zero zaki te melelo Kabila o bobenga Kabila Hippolyte au ta Rwanda wana. Tango ya komisi Zairwa le roi moi bona popi moko boye. Totangisi bana. Bana batangi basisi ba université ya basi ya mibali mais emploi ezalité. Emploi ezalité ba créer ba société ebele na kati ya mboka bana biso pe ba banda ko sala. Ezate kaka batata oya kala wana kaka bango bavandi na kati ya bibonga bana biso bazozo ba place au sala te. Congo ya lelo esengeli jeunesse ça nini etele ma jeunesse sala. Tamanga mamboko journaliste na kosote et pesa m suposa olimo nona okufa te okufa to koka ngote. Mais olimo ta olimo.
Mais il est dans mon bouquet. Amana filme yo te filme likolo kuna. Kana filme balinia yo aussi. Kana filme yo madame. Ngapona filme ko pesa ngambongo, sambongo na filme yo. Somba savon sukola 500 fois. Mamsu savon sukola ndako esili. Enango somba savon sukola 500 fois.
grâce, on a admis. Você vai falar, né? okende kaka 10 000 etoko 10 000. C'est bon, c'est bon. Au côté là. Ils sont là. Ils sont là. De grâce. De grâce. De grâce. Tala, libéra par qui ne faut pas continuer. Nadia, je vais continuer à ton minimum. Oui, d'accord. Voilà, j'entends que ça me parle. Parce que tu te mates. Ça va compter bien. Papa, c'est là. Voilà, on a été. Est-ce que vous avez besoin? Bila bien go batalo. Oh, il est qui mais normalement on est nous autres nous avons pas poil Boy combien? Bon, c'est bien. Il y en a 40 000 oh, il y en a qui sont partis à Liboko. C'est quand ça va mouler. Alors, c'est comme un peu de bon, il faut qu'on est partout. Et bon, Mbambe, Obili Mbambe. Combien de CRC il y a des bases? C'est plutôt. Il y a un béca, il y a un reptile. Il y a un mousquet. Combien? Il y a 20 000 francs. À débattre, tu as pris dans sur la
Tout ça, non, maman, on va tout ça. Bah père va côté déjà va faire ça impression. On fait ça impression non. Le meilleur dans impressionné. Comment chaîner ma canisse to zaki nayo. Dollar equity, euro equity. Ok, c'est ça. Maman ça. À quoi tu m'as micro boy? Mama ni awa tozawa. toza na ngafuka na libongo mama Ikeni. Awa na libongo ngafuka yosala misani. Nateka mbisi. Banda mbula nini bandi oteka? Ça fait longtemps et banda ba 2006 2007 na banda oteka mbisi. Ce que tu l'obio comparé, natango banda koteka mbisi kala wana na lelo. Est-ce que différence c'est ça? Différence c'est ça makasi. Nani? Différence c'est parce que pona ndenga osombela mbisi ndenge to banda oteka kana sika parce que bango pe ba pêcheur ba banda olanda dollar nde ba banda osomba filet na bandobo. Okaka dollar eza omata kuna to osomba ba filet na bandobo eza omata ba oteka biso na dollar. Siko bango pe kuna na zamba kuna kote bakina ba pêche na bango ba sombi mbisi ba beta pe machine ka ndenge na somba filet nango be na somba ki ndobo. Fona teka mbisi na prix oke na récupérer moi bambongo lango na sombela ki biloko wana. Yango siko banda opesa biso nyonso ka passe. Biso bateki na bango biso basombi na bango bateki espèce aka passe. Siko des dollars ekiti c'est que ba filet na bandobo ekosala nini ekokita. Siko yo somba ngo na mboka ni précisément. Bon biso somba mingi na iranga français parce que iranga kuna na Brazza bango balingala bango dollar te. Bango babetaka machine à franc CFA. Marché yango mingi ezalaka na ngambu na CFA kuna. Mais toyoka bambisi ebimaka pe na mbandaka. Ebimaka na mbandaka, ebimaka bangombe presque na epa biso na Congo RDC ebimaka pe mingi mais majorité ba préférera na ngombo mbongo na bango ebujaka te. So aki steak eloko nekula so 10 000 fois c'est faisaka na valeur ka 10 000 fois 10 000 fois c'est parce que beta machine na biso ba 45 000 ba 47 000 osuma ke pesa passe mbongo baninga e bouger te ya biso pona ni tozo ko adorer dollar ndenge kituku tunga na CPD. Donc si on comprend bien botiki ba ndeko na bino ya Congo kuna de bien kuna prix so ba teke eloko par exemple 10 000 fois c'est fa 10 000 fois c'est fa na valeur so ba 47 000 to so ba kana prix wana bango ba mataka te ba kitaka te pona nini baninga tali papa ba kuna na sefa soki mati ba sali mal pona nini biso pe to sala kango te siko lelo yo dollar ekiti d'abord sentiment les andeni sentiment na sepeli dollar ekita pene mobutu atika kango soki na 90 zaï beta siko na machine à faire kongo lelo loka 90 000 100 dollars tika la bongo pona nga pende zonga bongo dollar ekiti est-ce que bino pe na wenze biloko ekiti bon biso pe na wenze biloko ekita nango biso toza na décision ekita biloko te bato likolo nde baza na droit ekita biloko parce que bakoya pe ke kuna dollar ekiti filet eza na boye ndobo eza na boye pe pêcheur osomba filet na prix assez be ndobo na prix assez akita pe mbisi akita mbisi parce que nyonso ezo dépendre kaka na dollar biso oza na problème te dollar ndenge ekiti nga kutu na osepela ekita na non ekiti te ekita vraiment. On a transport au futa combien pendant mboka wana osomba bati okuma na mboka na ko futa transport bon to futa ka 1000 fois c'est fa na mbongo la bango zo 4500 to pesa ka exemple bongo mais na awa na mbongo la biso na transport ya biso ya awa
tofutaka lokola $10 bango badroaka $. Siko dollar ndenge ekiti tofuta nini tofutaka na France ekita kaka ekita penza. Message na yo eza nini message ko lancer pa bakonza mboka eloko bando pesa biso pasi zaka $. Na nyonso kaka $. Parce que bakonzi baza pe na domo nde batinda binobu bango mpe bakita sur le terrain batu ne loko moko eloko eza combien loko po baye bandenge na kokitisa ngo partir le loko ekita bo biso toza problème to bango so bakiti bilo biso pe to sepela parce que biso to sombe loko na force de pour que l'état za munzambe assez l'état so be valise biso za poser za 10 000 et ko soma makabo biso ça problème to poser nde ordre utakuna et ko yatina se biso pe to sepela. Alors pour ensuite qui ça so représenter biso quelques espèces ya biso za nango on peut si biso na prix nango na ba valise za ko mbisi neti oyo ngolo oyo esangani na mungusu na osuti onka ba 150 000 so to pesant gros à peu près combien oyo na osuti onka 120 000 la mbisi ni ngolo nyonso obi combien 120 000 oyo eza mikie par rapport nini chose neti njombo wana na osuti yango 100 000 njombo yo wana 100 000 francs esili baespèce naza na okala wana mungusu ngolo na njombo esili. Merci beaucoup. Merci papa na ngai. Merci. Bote papa Bote maman. Bote Maman Nathalie. Maman Nathalie awa toza toza na ngafura na malu. Okuti na ngafura awa osala ni. Nateka mbisi. Na ndenge botekelaka mbisi obandi musala obanda mbula. To tala ajinga na zanango. Na bandi yango nazalaki trop jeune. Tina komi mama boye. Na bokoli bana nga na mbongo mbisi. Basisi ba université na mbongo ya mbisi. Vraiment eza malamu mingi. Soki olobi comparer tango bandaka musala wana tango zaki jeune. Na ndenge mboke komeli lelo nini échanger? Échanger makasi par rapport ya lobi na biso na lelo différence eza makasi. Lobi to bandaki kolia bien, to bandaki koteka pe bien na ba prix moko abordable. Mais lelo mbisi yango ekoma pe pasi ezomona na pasi ba prix eza élevé. Donc mon mbongo na biso akara mon mbongo lelo il y a une grande différence. Mais les kaka yango ka ezala kala yango peza ba mbisi pe bazaka nini esali ke lelo mbisi koma pasi. Bon, ko sala ke mbisi komi pasi na kotala boyeke ba bateau de pêche ezalité tozo senga na mokonja mboka acha ba bateau de pêche. Pour ce que ba bateau de pêche ezali mbisi bandoko mona mingi. Tala lolenge oyo ba pêche la kambisi. Mbisi moye kufa mingi ezate. Mais ce que ba bateau de pêche ezali Papa Félix a tiré sur le bateau de pêche, mbisi pe bana komona malamu ndenge bana komona kala. Les loyo dollar et kiti. Est-ce que bambisi pe kiti? Bambisi kiti nanu te. Bambisi ezana no kalikolo kaka. Dollar et kiti bambisi ezaka likolo. Bon moni produit kita ndenge nini. Ce qui est commis abondance ya biloko. Nde biloko esaka ndenge kitaka. Mais lokola biloko ezana no ebelete. Moi biloko ekita ezalité ndenge moko tozolela ndenge ba combattre dollar esengeli pe ba biloko ya kolia ekita ba masango ba fufu ba biloko ezowuta na ba pays étranger lokola ba poisson salé biloko na pe sengeli sanini ekita po to tambola to mona na kata ba marché biloko ezakaka likolo mais dollar ekiti alors tozoko se plaindre na yango et bongi ndenge bakiti dollar ba combattre pe biloko pe kita voir même biloko ba magasin ba télévision ba congélateur ba radio biloko wana to monike na ba prix o ndenge ba badai ko tekela lokola dollar ekiti ba matisi ba prix wana ba chango na franc congolais ba longoli na dollar ba tie na franc congolais alors ba landela pe ba opérateur économique o ba teka ba biloko wana sali ni ekita pour ce qui est eloko ezaki na valeur à $200 lokola $200 ekiti to poto omona bisika mususu ba 185 bisika mususu ba 190 mais au coût eloko ezaki na valeur à $200
et comme donc batiango na franc congolais fois 3 donc au moins que stabilisation exacte ndé loko vraiment tozo lela yango wana ba banana na ba opérateur économique ba o bazo teka ba biloko ya magasin ba kitela biso ba biloko comme ça biloko ya kolia pe esa nini ekita wana nde tokosepela makasi tokopesa longoni ya mokonzi ya mboka tozongi na ta ya kala tozongi na ta ya kala ndenge tobandaki kolia tomonaki lere Kabila le père akotaki na kati ya mboka vraiment akombataki dollar lere akombattre le dollar biloko ya kolia pe esaki nini ekitaki tomoni bambisi ebandaki kowuta na boseya kuna na oyo tobandaki komona lisusu te na bamarché tobandaki komona yango kaka na baalimentation moko ke ya bakonzi baliaka mais ekomaki na marché bambisi ya lisu moko bambisi ya monoko esonge tokomaki komona yango na wenze biso nyonso tosepelaki esengeli tozonga na ta wana tokontinue modele wana bongo biso tokosepela ye ata avandi na ye bambula na bambula biso kuna tozali te po biso eloko tolukaka ke kolia na biso ezala malamu bana bazala malamu conjoncture ya mboka eleka malamu totangisi bana batangi basisi ba université ya basi ya mibali mais emploi ezali te ba créer ba société ebele na kati ya mboka bana biso pe babanda kosala eza te kaka batata oyo ya kala wana kaka bango bavandi na kati ya bibonga bana biso bazozwa ba place ya kosala te Congo ya lelo esengeli jeunesse esala nini etelema jeunesse esala nde eloko tozoluka yango wana parce que totangisi bana ba conjoncture moko ya pasi mais eloko moko oyo tozoganye na bana biso ezali te mwana akomi ovandela oyo na ndako mais mwana oyo asaplikaki malamu aza mayele akomi ovanda na ndako mpo nini emploi ezali te yango tozosenga papa Félix ngai mama mboka esimbamaka na bamama soki mama alobi likambo ekendaka malamu kanisa na ntango ya kala na ntango ya Jésus Christ banani bakendaki komona mutu ya liboso ke Yesu asali na seku ezali ba mama yango ngai mama lokola na telemi nazosenga yo papa Félix mokonzi ya mboka biso tolingi kimia na kati ya mboka tolingi misala na kati ya mboka bana biso totangisi na baconjoncture ya pasi bana bazwa misala babanda kosala eno kaka bakonzi oyo batata oyo ya kala kaka bango bavanda na bibonga ya biso bana totangisi bazosala te papa Félix tosengi batata wana pe balongwa bana na biso pe baremplacer na kati ya bibonga wana Eu filmei aqui. Mbote ndeko journaliste. Kombo nanga papa Mouzatu Mvula Jérémy. Mouzatu Mvula Jérémy. OK. Papa Jérémy awa tokuti wa. Bokuti ngai na port ya mama Ikene.
place oyo tozwi evre mpona koteka babiloko ezouta mingi na nzela ya mai précisément na équateur ndeti mbisi fufu makayabu banyama ndenge ozomona awa donc wenza monene na minute oyo na Congo mobimba oyo etali babiloko oyo boye yango oyo awa osali bien nde toyekanga wenza monene awa biloko nini yo ozoteka liboso na ngai nomoni ezali banyama ezali makaku nde moto ezotekama wana na basongo c'est-à-dire bangulu ya zamba nde yango omoni eza pembeni na ngai yango tazoteka neti awa na makaku prix ebandi na combien bon nde toza na minute oyo boye même biso moko na bamitu prix ezoya nanu te ça je vous dis la vérité tozozanga na prix ya kotekelela potango tomata kosomba tokende na likanisi mosusu me na bozongi na biso toye kokuta mpe makanisi mosusu donc ndenge somba me kuna na ndenge kotekelawa ezotalisa mpenake mbongo ekufa kolia tomataki dollar tosombaki wana ba 290 000 francs congolais ba 288 000 mais lelo toye kokuta dollar aza en prix fixe te okende kote mosusu 190 000 180 000 160 000 mutu na prix na ye 2 mois passe mpona peso prix fixe na basombi yango papa na kosa ote banda tovandi aboye na basombi baza te na basombi pena baza te eza longo eloko mabe te kokita mbongo eza malamu eza pour l'intérêt na biso population parce que so mbongo ekiti vinde mutu ezomata ezokoma elengi mais heureusement siko mabe nini ke mbongo ezokita mais biloko ya kolia ezokita te wana eza mabe makasi vous comprenez mais so mbongo ekiti biloko kolia ekiti eza bonne chose mais tant mbongo ekita mais biloko etikali kala ba près likolo c'est-à-dire elingolo ba gouvernement ndenge na sali pene loko moko ya malunga te mais tandis que soki mbongo ekiti biloko pe ekiti gouvernement sali suivi na biloko kolia ko bana ba grand commerçant kino na ba petit commerçant to beta gouvernement maboko olimbisa nga na zo mo maloba mo muke ebi na mboko soki mutu ne so comme politicien pour nzala ça je vous dis la vérité na Congo c'est mutu ne so politicien eza pour nzala so na olia na malamu na vivre na malamu na landela kama politique na kenango wapi mais tant na olia malamu te na vivre malamu te na comme politicien on atangi na classe te soit na luki bana ba comme ba musicien to ba comme ba jouer pour moyen de vivre mais soki mboke etelemi nde to mona yeke na hotel maboye moi relié comme dans malamu papa nana tina politique te sikona mutuse biloko oyo zoteka ekiti na yebisaki yo boye na kokita to okita te na sangi pour ya koyebisa yo en vrai dire na oto biso boye ke gouvernement face à la suivi ba biloko nyonso surtout ekita na ki carburant ekiti pona zaki na mboka te na ki na mboka melibana ya capitale na yo ka carburant ekiti mais transport ekiti te ana maluko aboye c'est 5 000 francs wana poko mabitabe na kozonga boye muna mutaka na prix na ye on a musu na kozonga boye 7 000 8 000 so so dormi 18 heures otemi na réhabitable ko feta na 10 000 pozonga koto chauffeur na prix na ye mais si le temps gouvernement sala makasi pour quitter ba biloko pour quitter ba carburant mais suivi ne musala gouvernement zo sala ezo zala te yango zo boma biso vous comprenez oui na betel gouvernement maboko na betel ministre économie Mukoko Samba o ngayo na aloba bwena za na parti na ye na cadre na kata parti na ye na betele maboko musala malamu Adolphe Muzito na betele maboko chef de l'état Nzamba Pambola ye mais suivi ya makambo bazo sala esengele zalaka c'est suivi nango ezate yoso ba sala ekenango na mai siko motune ezabo oui bino boza bana mboka bawa pe bazotekela bino biloko kuna pe baza pe ka ba congolais pona nini bosomba ngo kaka na fronte bosomba ngo na dollar non kuna to somba na biso na France so de biso somba na dollar lukuta nete so memi dollar mutamboka olia dollar te ba yebi ngo bena ngo yebate mais là to yaka a poto mema biloko kuna to kenda kosomba ngo awa nde pa na biso pour que des villes libanais oyo afani na Congo eza mboka na yete un chinois oyo na mboka na zaki boy mais là akomi patron ya congolais kolomboka
obligé pour somba bilambo que te la bande ko na mino ayebi na komba dollar mais na Chine dollar na Chine yango mo dollar yebanité mais un libanien olimbisaka na kota na makamba politique na moni libanais chinois moko apesi ordre pa soda congolais ba beta un congolais pe soda on beta congolais na mboka na ye moko tamaka mboko journaliste na kosote et pesa un musu pour ça olimo non okufa te pa okufa to koka ngote mais olimo ta olimo mangambole kana mboko bo le biso to yaka abonné na teki boy le ko na ville mundele oza mundele mo fabriquer libanais chinois pakistanais mo boy ado senga yo avant son belo ko fo dollar so na dollar te toi ko betela yo eleki to ba changer mbongo donc faut gouvernement ça suivre makambo wana congolais vivre na mboka na eloko la ata ko tuli bato to vivre na Afrique du Sud malamu ko lika congolais vivre na Congo c'est pas normal bravo na gouvernement mbongo ezo kita mais suivi eleki ko kita mbongo Lilobana suka na président nous d'abord merci na chef de l'État pour fournir des fonds faut qu'on dit mamuto ba o ba yebi makambo chef de l'État zo salaté peut-être ne ba ko critiquer mais mokonzambo kazo la laté azo bunda butu lokola moi pour congolais azongela ki congolais na ya kala azongela valeur ne do zage pa mobutu pa le to na mobutu aboy muto asakana zero zage te mutasaka na zero zaite melelo Kabila obobenga Kabila ipolite wa uta Rwanda wana tango ya komisi zairwa le roi moi bona popi moko boye tata mokonzi bravo azobunda pomboka etele mandenge zaka liboso et puis gouvernement ne mobimba bazobunda ya miyibi bazangi te ya mabe bazangi te na betela boni suma bokote pona kati wana oba kotele terrain ya koyiba po batonga bandako ya betage po bakoma na makango ebele bazana bango bazangite mais na kati na bango pe ya malamu o bazobunda po mboka etelema bakozanga te lokwa bana mwana mboka mukoko samba lokwa bana mboka lokwa ba muzitu première la dame première ministre vraiment ba o bazobunda mais miyibi pe bazali na betele bango ni situ babokote miyibi na betele bino mabokote na betele ba o bazobunda po mboka etelema ba bana souci congolais ba wana souci ba bakisa ba makangu kanda nzambe ko yalikona bango Nazoya. Papa, je ne suis pas Oh, les gars journalistes. Papa, est-ce que vous avez monté la guitare? Solo. Vous avez vu? Et pas l'animal, on peut s'en aller. Ah. Tu peux te soulever. Ah, la moindre de votre nélo. Tu veux le gars de soulever. Ça va, la moindre de votre soulever. À ça, comment? Mère Bonnie. Jean, Mitalagi. Ah, bon, dans la tine de l'homme.
Pesa ni dola beti kala tala 10 000. Dola na iko manona ndemi. Ata 10 000 na papa to sepeli. Ata 10 000 dola. To sepeli. dolari kuti na Kongo. Biso nde balobi tolo makasi. Pesi ka longo ne pa to. Yo paye très to pesa. Oloba président loba. Ma présidente. Mbote ndiko. Mbote, merci. Kombo nani? Kombo président Delphin Mouzatu. Président Delphin Mouzatu. Awa tozaula. Toza précisément na Maluku, plus précisément na Wenze ya Gafura. Sika oyo Congolais nyonso yaka kosomba mbisi. Awa siko yo sala ko musala. Bon, nga na uti kozala président élu national ya bateki mbisi nyonso ya Congo. Donc depuis na bandi ko assumer poste wana ti lelo ça fait déjà 11 mois. 11 mois. OK. Le rôle ya ozali président ya bateki mbisi. Yebisa biso na musala ya koteka mbisi ezo évoluer ndenge nini na rapport na bino. Bon, musala ya koteka mbisi évoluera vraiment bien kolekate parce que eza be fort perso. Donc totikala kozwana no appui ya gouvernement te pona koteka mbisi, totikala pe kozwa soutien moko te pona kozana wenze ya mbisi na Congo. De tutomona na balome biso totamboyi mo mikena bamboka bapaya, tokenda ba Togo, tokenda ba Cameroun, tokenda ba Centrafrique. Tokenda pa bandeko ya ngambo na Brazzaville tomona ke bazala na bawenze na bango ya oteka mbisi mais biso atosala na baport ya batu mabongo ya batu nanu l'état pesa biso espace te tokoma ko evre pona koteka mbisi wana première difficulté. Est-ce que bozali structure na bino ya bateki mbisi eza reconnu na l'état boza na siège boza ba mikanda nyonso? Oui, toza na mikanda depuis 1998 eza pena structuré ezelo moko banda na ba mama na biso biso nde to hérité yango pa ba mama donc toza eloko yo l'état yebi parce que toza ko evrer na kati ya Congo donc l'état moya bunga biso ezate. Est-ce que de temps en temps vous êtes en contact na ba konzi na bino notamment ministère ya pêche et élevage bokutanaka à travers ba structure na bango? Est-ce que bokutanaka bosolaka ba yebi ba doléance na bino? Bon ba konzi ba s'intéressa penza na biso te puisque papa pour ba difficulté au mwana za nango fatu na mwana yo nazo mono mama boye eloko ni ezo tungisa yo nde mwana ko expliquer libumu pasi mutu pasi soki ba konzi ba bengi biso ba tuni biso tokozala na maya ko manyola na ko yibisa bango. Lelo yo mbisi ezali parmi biloko ezali le plus consommé na mboka na biso. Dollar ekiti. Est-ce que mbisi peut quitter? Ah, papa, l'ikamba dollar vraiment ça nous coup de chapeau, le chef de l'État. Merci siko zali papa na tombelio. Mokolo malamu pe nyoso malamu ezala pa na yo mais difficulté muke to kuta na on dollar ndeti biso. Tozali ba comment dirais-je? Tozali ba producteur, pas ba producteur mais tozali ba dépositaire ya mbisi na exotique ya mindele. Tozalaka na difficulté ya franc et pas mindele mais tozalaka na facilité dollar et pas na bango. Tosombaka na franc, topesi bango na dollar. Mais ndenge komi boye na ebisio ndeko nanga soyi ba pasolaka mote motala ndenge mote meza na kati. Donc motema nanga même ya pige za munene na minute yo. Oh, ekondi. Motema ekondi. Donc prix ya mbisi ni mbisi yo kikanda. oh. Donc degré prix mateli c'est que $100 et c'est nous en a 6 makasa $100 pour sa valise mbisi. Na valise mbisi to ndo peut-être na $200. Donc mbisi yo kinde kanda. Donc mbisi tireli dollar espace à terre mukete ndeko na ebisi yo na minute so zaki na fumbwa tango mbolongo. Pona mbisa okauka et simba suste. Il faut za mututo salaka na gouvernement, il faut za la mututo signer contrat na satana pona mbongo ndoko liambisi. Mais neti biso boye. Ezara lo lemu ndemu te tourner na posa mbisi mais dollar ko somba sumbisi te.
C'est que l'on y est sali bon alors que dollar et kiti normalement biloko peut fallait kita mbisi peut fallait kita mais l'on y est sali que dollar et kiti mais mbisi mati. Dollar et kiti pose la décision au gouvernement bien bon mais biloko nanu bongaki banda ko kita. Soki biloko bandi ko kita. O toza biso kutu souci na biso to na posa dollar ezandete. Toza na franc na biso. Oko bala na franc. Okosoma mutuka na franc, okosoma amioso na franc ndenge Brazzaville awa ba vivraka. Mais dollar ekiti, sali biso bien sengo. Po elekaki dollar à 285 000 ezalaka ou soit na ba monde pandaminium to ba monde kabalastique. Mais na monde réel ezalika na Congo. Mais le rôle ekiti et sali biso bien. Mais problème ezali biloko yo kikanda. Biloko esiliki et comme na ba primo boye c'est que et c'est un jour d'année dans paquet de dollars net ou américain bazarango oko somme mbisi ou soit aux dans ba mallette à dollars oko somme mbisi donc biloko mbisi et koko kitati biloko pe so rekiti nango toza d'accord en tout cas pour na ko kita dollar coup de chapeau le chef de l'état na ba ndeko nyo so ba ndinga na c'est que température ya marché za ndeni est-ce que ba client bazwa na ba quand même bozote ka côté kezali ah ba client ndongo zomona wana seza ba Colombis client nyo so banga za ko le sika mo batie mine donc ota so koto bombarder donc ba client bazobanga même ko ya kotala mbisi mbisi est comme il aura extraterrestre. Donc na mbisi le ya boto nga na somba mbisi mais na moment na mbisi on dirait zombie. Na moment na mbisi bimeli nga la poisse. Ok, je comprends. Alors, Lilobanawe ya suka pona bakonza mboka o balandi. Liloba suka pona bakonza mboka na ebeke ya titsa olesa biso. Ezaki décision na ya liboso. Pe papa na vraiment aosa musala ndenge longo bani. Mais bato baza pembene ba fongola mutema. Congolais nyonso za poso olia papa to comment otambola na nzala ondie muto otambola na projet. C'est que Congolais azana nzala eloko liboso Congolais azana olwa capital ezana nzala. Loko la mokonza sui décision olesa biso nzambe nanga pena alola ba accélé mikolo. Alongola ta journée, alongola ta 1 minute c'est mito ba Congolais. Baxelaé. Il y a plus de 200 millions d'habitants. So ba longoli ne fiske 1 minute na chacun a ça même ça 70 ans. Donc Nzambe a battu la bakonzinyo so bana bazu volonté ya aider peuple congolais. Peuple congolais pour na relier ça le rôle orphelin. Tatana mama biloko basi bakufa. Donc to tira hôtel bilo na musika. Congolais roza na posa soso mais amona soso ndiye na film. Congolais roza na po donc Congolais a comment on biloko biso na biloko ezaka nde mona promesse à Jésus donc liloba nanga pene ya suka on a ko suka na émission papa lesa biso pardon to bondelio lesa biso to abana na yo ndongo ozomona biso boye ozomona Congolais ata na kata bale Congolais beta bale na nzala Congolais za nzala makasi papa lesa biso pardon sunga biso tozane fiske na facilité mona ke biloko ya rolia ezelo ko sambela ngote po za le seul pays o mutavali ya fufu à 30 minutes à sambela po to mona on a difficulté et fufu za ko zombie et pas ba Congolais. Merci président. Mbote ndeko. Mbote. Comment on a? Bon, je me présente au nom de JB. Le JB a tozawa. Bon, toza vraiment précisément dans Maluku, na port ya Gafura et Mama Iken. Awa yo sa musala. Bon, on a acheté ya poisson fumé. Na ndenge o sombeli mbisi lelo. Est-ce que vous va prendre ndenge ba présent abordable pour toi dollar ezao. Est-ce que prix ya mbisi pesa au? Bon, na ndenge ya kosa te non beti lisolo bien que na ndenge o sombeli mbisi. Ozande ko na ngai lelo biloko yaka. Neno ibisa lelo na tikalo so bata mbisi ta na moko te puisque na ndenge to ekiti ezosala na ndenge ezosala calcul ya osombela ekutana te kuna dollar ndenge kiti puisque mais ko kitana ngo za bien pona pesa ba avantage na biso surtout peuple union surtout mais na ndenge toza awa mbisi na dollar ba okutana te biloko eza élevé
mais dollar eza na se malgré tosomba mbisi na franc mais souvent tolivraka biloko ekendaka bapays étranger tozwaka dollar sikoyo yango eza biso difficulté na calcul ya kotekela biloko ekutana te biloko eza tellement cher sikoyo ndenge yo osombaka awa yokendaka kotekela ngo na nde tosomba awa totekaka awa toza bawenze bastrabaki toza bato batekaka na aéroport toza bato batekaka na bamakasu toza bato batekaka na zigida bato batekaka parci par là mais na ndenge osomba nayebi ke nde bomona awa plupart eza bato baye na biloko plupart eza bato baye na biloko bachetere mpenza baza te par rapport ya to ndenge eza kokita na ndenge mpe biloko eza cher moyen osomba biloko eza te surtout mbisi. Alors, liloba na yo mpona bakonzi oyo balandi yo nini okosengana bango par rapport ya prix ya mbisi parce que mbisi mpo bato bazala na possibilité ya kosomba bon liloba na ngai ezala boye kokita ya dollar eza bien il faut ekita mpo biso na ndenge tosomba mbisi na franc tokutu mpe aposa dollar te so mpe kokita nango ozongi tia ata na nonande eza yango bien mais eloko esalake bacheteur oyo bayaka awa baza bato bautaka bavillage bautaka bamboka intérieur ntango aye awa ateki bisi na ye bazwaka mbongo wana bachange na dola bakosomba bamachandise ntango bamachandise baki koteka nde basomba biloko sikoyo nde basombi biloko basomba biloko kuna na basefa na nde bakenda na badola mais so bateki na ndenge basombelaki wana bakokweya ekokata bango bafond mpona difficulté wana yango mona ti sikoyo babiloko eza éleve omona valise ya mbisi ekomi lokola zombi lokola mostre pour la valise en bis c'est ba cher. Comment la valise pose en a combien à peu près pour son valise? Bon, ça de tient à dollar. Pose la valise moko ya coller à monene. C'est que faut à la dernière dollar na maboka ta 4 à 5. Ba 100 $, 4 à 5. Pour son valise. Pour la valise de ton somme dosa moi calcul au te que la na calcul au somme là. Mais na minute au mon valise vous ça va 1 million. Valise sous 800 000, valise sous 500 000. Mais ma valise dans le moment on a calé, ça va 200 000, 150 000. Mais comme si dollar est mataki, biloko est mataki, filet est mataki. Donc on a difficulté de côté libiso par rapport au marché. C'est pour cela qu'on a autre semaine au marché contre parce que ça bon, je peux dire Kinshasa. Professeur Mobiba et laisse ça partout là Kinshasa, tous les moutons à Osuma biloko. Wenza munene oyo mbisi yo biloko utaka partout na ba mboka étranger surtout et yaka lelo e utaka na ba office na biso et yaka lelo bato ba utaka ba mboka ebele ba pays étranger ba yaka poso mbisi a mais difficulté za par rapport ya prix na to dollar mais ngal po na ngai ekita na ngota tina 90 po na ngai ekita ngo po na 90 za ngo bien mais prix ya biloko ndeka iti prix ya biloko ekita tebi ke $2 ekiti biloko ekita mbala moko te o biso ba Congolais to senga kaka ndenge mpe naza Congolais na osenga bandeko to zaka motema kokita biloko ndenge dollar ekiti yango mpe biloko mpe bondo kita malembe c'est que ndenge to kiti mama bo biloko mpe kita moko et simba te pona bato ba kokweya bato su baza ba mongo te ba difficulté c'est que petit à petit ndenge biloko esala. Merci beaucoup. Oh, cousin, allez. Oh, père. Ah, bien sûr. Toi, maman, ma beaucoup. Maman, beaucoup, ça va. Maman, beaucoup. Maman, beaucoup. Maman, mi. Allô, Baka. Comment est-ce maman? Allô, Baka. Masala maboka na misala. Misala maboka na misala. Yo na boko loba, yo na loba. Na mitala ki. Na mitala ki la ki. La mitala ki me la kona la. Non, non, ça va. Ami aussi, c'est bon, aussi, ça paraît.
Mais c'est pas ça. Mais on a besoin de chinois là, tu dois t'en faire. On a besoin de chinois là, casse. On a sommes après le salaire. Na côté là on bon maman. Nana kusomba. Wana sala ngata kwa nteto. To c'est ça, to asombela mais après mon agabi stoli à liboke. Moi c'est nanga na zema linga liboke ya madame. To to ile soma ba mama mi. To soma ba pana yo. Ya to mali. Après combien de temps? Mam, dish mam. Yo dois sur la mam. Ya lo ven, tu lo Sio comme un tomate, c'est le la même chose. Faut trop marrer pour parce que marrer pour tomate, on se met la même chose, la même chose. Parce que la réponse.
Et comment on va bien assez bien. On habite au soir, on a dans un abîme. On a dans le bateau, ça fait au soir à l'image. Moi j'ai eu mes pieds. Quand on m'a à partir à aller à tout ça pour me dire la vie des gens. Déjà comme ça fait la. Au toit avec la race sur la vie c'est comme. On va faire marcher va dans mito on va aller. Tous ça on tous la maman. Qui t'a bon tous on y a qui laisse. C'est comme la maman, c'est tous on va petit cas on va faire. Vamos todos allá. Vamos todos allá. Mata kilo. Nossa, bora. Mais la main. La fille mingi biloko, la fille bato. On va filmer biloko c'est interdit yaka image koti yaka. Mbote mama. Bonyo za malamu. Oyeko sola likambo ya dollar. Dollar est petit. Oyeko yeba est que biloko pe petit. Zela toba. Mbote mama. Mbote papa. Mamisa. Mama misa awa kuzawa. Toza libonga gafu. Nazoteka mbisi mesa nanga yango wana nayepa ndeko nanga nde tosolola. Dollar lelo eza ya kokita. Oyeba. Est-ce que pas na bino pe mbisi ekiti? Biso siko tosombaka epa bavoyager.
to ba voyager ne bazana ba ye bateke makama dollar ekiti ba otia ba toko ya likolo boyiza mbisi ba bana ba 450 ba 500 350 so ebisi bango ke na minute dollar ekomi na 150 ba ondi mate yango biso toyebisa bino il faut botambola soki semaine kobani musala wana te ata semaine ezoya bo bana koloba bango bokita biloko awa makambo mosusu misu baza likolo misu baza na se te biso toza nini ini yango mona asepela franc bango sikonde bazana bayebi dollar te bango basombaka na franc bayebi dollar te nde bazaka nde so baye kosomba bango basisi oteka biloko basisi nde bakomoluka dollar bakosomba biloko na ville yango sikongo nalobi bomoi nde boye bomema rapport epa mokonzi semaine ezoya babanda deja kobelela biloko kita mpona nini dollar mpe ekiti mpona moma onde boye na ntango bato bazaka likolo bamisuno baye te bamisusu baza na nzela yango ifo boya semaine wana ezoya oya kolanda makambo ya mbisi bapri ya mbisi eyeba na prix biso tozala normal na prix à cause ya dollar. Filmez. Va filmer les caméras. Ya sabor. C'est bon, go, action. Dollar na mbisi ezalaki. Neti mokolo elo balise ya makaya bubuza. Todo sola kundi bayo kayo.
Mama, yako lubata. Nga Monique. Toza na Maluku. Na uti voyage. Ngane na zaboye na somba mbisi ka kuna voyage na froid. Pêche ayebi ne dollar ete. Dollar ekiti na na kuti mbongo ekiti na sepeli. Menga na somba mbisi na froid na oteka na froid. Bato balelezaka babaere ba mete kuna poto kana ki na ekole balobaki dollar ba bazwaka dollar. Babaere basenga ndako na bango dollar bazwaka dollar. Menga loka na yaka na somba mbisi na froid na teka kana froid après na chanze mbongo na futi ndako na chanze mbongo na futeli ba na classe. Dollar ekiti to sepeli mbisi na na zoteka kaka na froid. Valise na zoteka ngo 130,000. Nakenda kosoma mbisi na ngombe na mambange na tie essence na katisi kota ngambo na sombi biloko. Transport banya kofuta. Banya na futa kaminano nini 40,000. Miti ope 40,000. Valise ambiso na futa na banya nini 4,000. Na ba dépense ya mike sala loka 5,000 francs. Na manutention loka 5,000. Oza valise angolo eza mwa mélange na mungusu na mwa miengi. Oyo eza valise nzombo. Valise nzombo na okatango 190,000. Oyo eza valise à piquer. Valise on a 470,000. Aza kilo. Oyo eza valise à la mer. Congo Sika. Valise 270,000. Donc yo ebisi biso ke makambo ya dollar yo etaliote etalinga te na teka na fois. Message nini ko lancer na bakonza mboka na ndenge balandio na ndenge bazwi likanisi malamu ya okitsa dollar. Na sepeli
nasepeli mbongo ekiti nasepeli ekita tozonga ata na 15 penda mbongo etelema ata na 15 nasepeli me biso na basenya ezoyinda lobi tozaki na réunion topanzani toyokani te basenya batiaki mbongo batiaki akoya na $, tokei tobi tozalaka ndenge toyokanaki bango baboyi ezoyindela biso balingi ezonga na franc. Mbote mama. Mbote papa na ngai. Kombo nani? Nga Ma Chantal. Ma Chantal awa toza wapi? Tana maluku. Ok. Awa tokuti na libongo ozosala mosala nini? Naoteka mbisi papa na ngai. Na ndenge toyoki na bainformation ndenge bino mpe bolandi dollar eza ya kokita toye toverifie toyeba est ce que biloko mpe na wenze ekiti biloko ekiti nano te mpona nini nde bato bauti voyage baoya na biloko na bango selo nde bango basombi kuna nde bazoya koteka nde mpe biso tozosomba biso toteka kaka ndenge bango mpe base soki toyoki mpeke kuna ekiti awa mpe tokita me kuna na toyoki ke biloko ekiti te biloko nano ekiti te sikoyo ekobandaka epai na biso bavoyageur ndenge nini tosombi biloko no na chere so toye tokitisi kaka bo toboma bambongo ebele fo toyoka kuna ke biloko mpe ekiti le toteka biloko na prix ya se toyebi ke toyoki mpe kosomba biloko kuna na prix ya se me na temps oyo toyoki no teke biloko ekiti kuna biloko ezaka likolo moi mpe tokisa biloko eza te neti na mokolo lelo valise ya makaya bubo eza komi bavalise wana ezalaka baprix na baprix mpo eza bagrandeur na bagrandeur mwana ntango napesa prix eza te mpo ezala moto awa na prix na ye ndenge asombi kuna azoya koteka na prix na ye kalite ya mbisi mpe akoteka akokoka na kalite ya mbisi na ye siko ndenge otangi makaya buboye tomoni otiango mikuboye otie combien naotia 5 likambo nini okoki koloba na bakonzi ya mboka oyo balandi yo par rapport ya dollar ndenge bakitisi na terrain na wenze biloko ekiti nango te liloba nini okoloba na biso toza na posa nde dollar ekiti soki be leta akoti alobi ke neti dollar ekiti biloko ekita tokokitisa na biso yango tokokitisa biloko fo uta kuna likolo biso moko tokokitisa na ndenge na biso te leta soki akitisi etere alobi biloko ekita ekokita yango la facilement. Merci beaucoup. Bofi ume bofi samba ngam ko na. Bofi anga kombe. Na banda bazomona kaka Mega bangando filme no só a vender de ticket ya to le c'est bon otuna ye place azoteka so moto alingi osomba koya kotuna okomelagi mama
ngando moko boye ozoteka na kongo ngando moko boye samutayenga $100 so soki neti na mokolo osisi koteka bango nyonso te obombaka bango nyonso oba bazalaka na mai ata na mokili te ezalaka place malili ndenge osombaka boye bandi mosala oyo utakala to banyango utakala bambula boye 2019 chaque marché après une semaine donc so si so teka kontakisa wana katisa next semaine mo bakuna bona luka bango ouais semaine ya na tende so na ndenge yo otekelaka yango na ndenge osombela yango est-ce que bakiliya bayaka mpe mingi osombela oui bayaka parce que sila bon lelo tozolobela likambo ya dolar estce yo mpe epa na yo okitisi kuti ya biloko na ozoteka mpe ezaka ndenge ezalaka wana problème na nga te nga oteka biloko na nga selo ndenge asombeli kuna mpo nga change ya biloko ya sifa nga oteka biloko na nga na obeta kaliki na fra congolais te nasomba eloko mpona luka mpe nazwa bénéfice eza commerce d'ailleurs le deux ozoteka moko na $100 soki moto yo osomba na $100 osomba na to ya lelo to na to oyo te mpona yabi nde na to ezalaki liboso ta lelo change mambo change mpona nalakisa ku mosusu donc se lelo oteka ngo na koleka oleka te na bango baza na liaki yo komi na liaki Jonathan Bonson balobaki baliniere ezotembela na nsima Jonathan Bonson place baliniere ya weekend ekoti okiti nano ti kuna kote ya babarge omati likolo bani kotuna tuna na oluka baliniere ya weekend oyo eutikenge tuna nsima bani babatuna bayokala les grands micros. Jonathan. Papa zo kamera ngokena ngala na beza mbongo yo suko kangali suko to benga bakiye baya mafoko teka foko mbongo uloza iboka foko mbongo Jonathan le fila mbote ndeko Mbote. kombo nani Charles. ndeko Charles awa tokuti yo wapi Awa naza zando ya ngafula. ok awa odi ozoteka nini Tinga oteka bangoki oyo tu omona oyo eza nga fournisseur nango. ok bangando ozwi bango ozwaka bango wapi yo osombaka to okangaka bango outaka bango wapi Oui, nasombaka. wana osombaka wapi yango nasombaka yango na marché moko boye LRC. eza awa na Congo to eza na ngambo ya Na ngamba Bwaza. neti na ngando moko boye ozoteka na Congo Ngando moko boye so moto alingaka $100
asu. $100. Ok. Siko soki neti na mukolo osisi bango osisi koteka bango nyonso te obombaka bango ndenge. Ko bango bazalaka na mai. Te ata na mokili mpe ezalaka place ya malili place moko malili o moi ekotaka te po bango bakokaa moi. Ok. Siko ndenge osombaka boye obandi mosala oyo utakala to obandi yango sika. Utakala depuis 2019. 2019. Ok. Chaque marché, après une semaine, na maluka na teka baboro. Ah donc ça aussi teka ko katisa. On a katisa. L'existe semaine mobima kuna pona luka bango. Après semaine ya na lendi nde to komi après to bandi. Ok. Ko na ndenge yo o tekela kango, na ndenge osombela yango, est-ce que ba client ba yaka pe mi ko somba? Oui, ba yaka parce que si là. Si là. Ok. Bon, les autres zolobela likambo ya dollar ekiti. Est-ce que yo pe pa na yo okiti si prix ya biloko na ozoteka to ezaka ndenge ezala? Il y a un problème dans la terre. On a des blocs dans la selon les assemblées qui n'ont pas changé tout ni CFA. On a des blocs dans la bête à calquer, na fois congolais, na soma leur on a l'occasion de bénéfice beau. On prend les commerces, il y a des commerces ça. Mais le but aux autres comme on a $100. Donc ceux qui vous avez au somme à $100 à somme na to ya lelo. On a bien à tous les acquis le boss. Le changer, mambo changer. Mambo changer, il faut na bac sa prime aussi. Ah donc c'est que yo au te on a pris collecte. Oui. Après on les gâte na luka pina zo moi bénéfice ngolo. On prend te quand on a pris on les gâte. OK. Nilo bana yo eza nini pour batu nyonso bala liyo batu nyonso bana besoin basomba ngando ya kobokola to ya kolia basala ndeni po bakutana nayo. Bon, bato nyonso bana besoin somba ngando. Ata ya kobokola ata olia. Bayaka na jando ngafua. Depuis jour lundi, mardi, mercredi na zaka ngaza fournisseur nango. Donc to l'exara semaine moko, deuxième semaine to za donc bato nyonso baza besoin nango bayaka waka. Bato na kombo Charles Caleb to za na mesa Koko la biso na hivi. Koko la biso Malia abandango ancien bana 1900. Koko na biso mutatiki la biso meso to tekaka toza ba fournisseur ya ba nyama o ya biso kinanga mutu kinosomba ba kuna kiketo kukwatsa ko basomba. Mais bien vous avez congolais biso azaiwa. So azaiwa. Kuna marché na ba mo ba fungula kuna ba RDC ba kinda pe kuna. Ba kinda ba sombi kuna ba yo teka. Merci beaucoup. Si. Siko biso elonga biso teka makuna mso abina biso